président problème ko biso papa Tshisekedi ne plus président tant babenga kiyo et ça la konde nini sentiment noeza kinde nini ngaire babenga makambo ya bien Tshisekedi babenga inga nazaka place na vandia na 19h babenga directement na poto balobino bien Tshisekedi la zesute nga na vanda kaka 19h le babenga na ba 19h wana na ju téléphone na bengi batunanga na poto ba confirmer le ga ba confirmer souci selinga na la na fanda kaka na fanda mais pendant 30 minutes na mila bassin pona ozala na forme yo mwasi pour Maxime Ekoli qui fait grossir les seins et les fesses produit oyo eza ya mwana mboka komona ngo Awatoza Ekoli ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois, vous avez les résultats. Simekoli. Vous avez hanche, t'as pas de fesses, t'as pas de hanche. Il y a caché Awatoza pour trouver solution bonheur. Il y a vraiment des vrais résultats avec mes produits. Je vous salue tous. Numéro d'Ali 07 51 11 09 75. Awatoza Ekoli. This is Nathalie Makoma et suivez toujours www.congopromotv5.com avec Raf Ngindo, The Big Boss. Surtout na Raf Ngindo wazana mupanzi wana vraiment ya États-Unis mboka ba exaucer mboka ba gladi Raf Ngindo muto akangi États-Unis numéro 1 to kene na bango na système ba militaire 001 quoi nyonso banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo Borotosa na force militaire na Congo Promo Congo Rande le bain wata mais pas na sikoyo batisi tout bangini allez voir Congo Promo TV5.com. Raf Ngindo Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raf Ngindo. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raf Ngindo, Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est tous na Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 Mbote na bae bamesana kolanda biso na Congo Promo TV5.com nanzela ya émission na bino en savoir plus oezaka présenté par votre humble servante Pamish Ayake la fille au Bosier. Oui, les lots tozali awa ndi bozomona biso liboso ya bureau ya président Mokia, Gabriel Mokia. Laissez-moi remercier Balbi compagnie mon chef Christian Mbouyi, Babi Dete Nabisumoko, ingénieur Yamayele. Et à la coordination, je vois mon cordon Serge Mpiana. Serge Mpiana. Merci Likunde Bono Mampoka, Babi Nakata Washington. Merci à toi ma chérie Magui Tumba. Et puis Nabo Sanité, Trésor, Ilunga garçon logique. Sans oublier toi garçon Fossette, Balobi, Dino Mikobi, Jean-Luc Kabea. Oui, merci. Karandena Sebino. Tu es vraiment à Wakukutanana, le président Gabriel Mokia, Wazalipe Moko, Mwanamboka, Wazali Congolais. Kaka toujours na cadre ya matanga to mekape ko beta mukema solo na ye toujours na cadre ya matanga et puis to lobya mukepe parti na ye na ça déjà pembe na ye bonjour président Gabriel Mokia. Bonjour madame. Santé bonne. Kitoko. Vous allez bien? Tout va bien sauf quand ndenge tozui problème ya liwa ya kulutu. Président Batuazo Landa Biso déjà eu occasion et Rolanda Bakutani et Rolanda président Gabriel Mokia au repasser bon message dini aux ana lilobanini ya ulubana bango ba ondo surtout bazolanda tous à la serre tous céder na panique te ya liwa Jésus biso
ba divergence na biso totikana nango de côté parce que na Congo na Afrique soki mutu munene akufi bato tu bazaka côté moko ba matata na biso ba ma connaissance na biso tout tiango na de côté parce que na ba procès sur na mokili ezaka teka mutu moko azaka na tort peut uta kana bato ya mike parce que ngana za président parti politique je ne peux pas imaginer que militant nanga ko finga mutu loko la vie et puis je ne peux pas imaginer que militant ya muke ya IDPS aya ko finga mutu loko la moi je suis président des partis politiques agréés mais au moins ba petit amike ko finga bongo on est éducation yango na lobi to tika biloko ya de côté toza na problème ya moto monene wa tiki biso toza na mwana motema voilà. Et na yango na pesate ba condoléances ya na famille na ya tiki au nom ya famille biologique ya ngai au nom ya parti politique MDECO au nom ya ba militant nyonso ya parti politique na ngai et na pesi ba condoléances na pesate ba condoléances les plus attristés na famille biologique et puis na parti politique ya IDPS. Merci beaucoup, Président Gabriel Moukia. Tout déjà, dans biso eza mutu patika Congo kala oye ba pebi ngana za a politique ma ba politique ya Congo epesa nga kanda na landangote mais quand même na émission en savoir plus a eu occasion ya kotala biso ya koyeba lelo na mbi Gabriel Moukia so ko rappeler bango combo ya parti comment parti les autres fonctionner est-ce que ça va un petit rappel na bato bazola da parti ezali MDECO mouvement des démocrates congolais na créé qui parti na 2002 2003 2004 on a introduit le document pour agréer parti ti ba ko agréer parti na le 15 mars l'année passée 2015 année 2015 mais sikoyo MDECO batwazo ya ko s'adhérer ba congolais au moins les tobimaki na Fatima na tozaki na makambo dynamique mais je crois que ba leader nyonso ba mona qu'est-ce que Gabriel Moukia na parti na hein ba mona ki parti ba mona ki ndenge nini bato na biso ba vibraki donc eza pona lokumu ya moto moko te mais eza pona lokumu ya Congo mobimba partout au disciple to banda ko descendre na ba province poto ko installer parti kitoko to si sa makambo wana po ba élection zo ya biso to zande la bezo ko bimisa ba député ke koloba loba pam voilà yango na ba yebe ba voyager mais mona biso na YouTube bien que politique et bébé comme ça va mafinga mais qu'est-ce que vous voulez l'homme congolais nous sommes sous occupation alors moto surtout azana kanda na moto nazo comprendre ka gazali passe ozo sala biso yango moto surtout bato so bazana frete mais le cas bakuta na nga pe na zaka brutal moni mabesi ko yango nga na za brutal donc so ata to kuta no bani mobulu mona nga pe mobulu hein po ba so mona alors c'est que bato il faut pas comprendre que parti politique est pour finir bato et pour attirer les gens vers vous vous comprenez faut bato tout bailler pas na bino ola qui sa projet na biso na www.mdeco-rdc.com wana za so continue okomona makambo ya parti politique na biso lo ya on a usenga ba congolais tout qui sana no bitema tokota na ba parti politique pour to récupérer mboka na biso voilà Papa Moukia est-ce que obete soka do obete sur le solo ya parti na yo tokoye ba ambition na yo ezara nini par rapport ya parti na yo pour le moment ba ambition zana on a bimisa ba député bile est-ce que tu es sûr ba député vraiment bon bon wa matindi yo zo mona ngane moi je suis quand même une personnalité politique connue hein en dehors ya parti ngamoko pe na yebani koleka même parti no bimisa ba député belembalo bino nyonso bokokoma pena bokokoma ba membre mais bino ba journaliste faut vous la naître na bino za bato ba parti politique te faut za la naître ko landa ba journaliste ba bungi nzelate hein vous comprenez il faut vous la naître bolanda biso nde tozokende ti ndenge tokosisa makambo tu na boye puis tobima sikoyo na place bino bozolinga même soki nazotanga ngote mais na soki na lokana ba député bele les restes on verra otanga ngote benga déjà ko belinga est-ce que président Gabriel Moukia pe
arrivera un jour à comme à la place moko ou to benga pe président de la République. Oh. Maintenant aza populaire awa koleka ngai. Oh. Nana bundi awa koleka ngai. Ebi ke ngai elo nazo mitu na bino bozo weba ngai te. Bozo weba ngai te me congolais nyonso yebi ngai. Le ba ngba lekana ba télévision ba to so inga na leki lelo o mona kisasa mubimba. Moki azo leka moka parce que ba yebi ke wana za vrai leader na kosa ka bato nga na kosa te. Moi je suis chrétien. Jamais na kosa bato. Mais na revaka o bisiko zoninga na revaka pe na kozwango. Parce que pour le moment qui les Congolais peuvent faire confiance qui. Au moninga na ni na ba négociation na bango tout na za tenga na za po na za no yanga ba ambition. Vous comprenez nga siko? Voilà. Président problème ko biso papa Tshisekedi ne plus. Président tong ba benga kiyo esala ki onde nini sentiment no ezaki ndeni. Ngaire ba benga makambo ya bien Tshisekedi. Babenga inga nazaka place na vandia. Na 19h babenga directement na poto balabino, vieux Tshisekedi la zesute. Nga na vanda ikaka. 19h. Le babenga na ba 19h wana. Na ju téléphone na bengi batunanga na poto ba confirmer. Le gars ba confirmer souci selinga. Na la na vanda ikaka na vandia mais pendant 30 minutes na milari kande na zabo. Nazoko kako kolobali sute. Siko tinde ba coup de fil ndele kaki trop na Facebook ba coup de fil bazo bate ko nyos ba sala nezo sala ngande passe na motema na zo ki passe na zo choc moko parce que c'était inattendu non tout ça bon mais c'est sopani to vérifier kati na longwa ki aba 2 heures et quelques na kika na ndako na ko là na comment ils a trouvé qu'est-ce que vous voulez via qui. Et puis la bataillon soit zolo bawana vieux Tshisekedi atikala ko yamba bango te koleka ngai naza le sel o ayambi atindi mutuka naye ko zwanga atinda ka mituka te ko zwanga na koti bazunga ba image ba photo to sali makambo tu ayambinga panda 1 heure to sololi na ye makambo ya mboka te sili na bimi na ke ko sala déclaration ko outé pas président de la République le bimi na sali déclaration sikonde allez, azui CD, bah aider CD, bah PC binanga, va mettre ça à la place publique. Je suis le seul. Oh non, soit tu as pas joué le rang, tu sais que la vie me va monter. Mais si vous êtes président, moi qui a tout ça, va le chercher. Aujourd'hui, la différence d'être un gars n'a pas soit joué le là, un gars de moto n'a pas ni bien à Tshisekedi. Parce que c'est à PC CD na maboko yemoko et puis na tiango pe na YouTube et tikali wana. So quand tu wana otuni Gabriel Moki a reçu par Etienne Tshisekedi au comment on a directement bimi na YouTube. Mais ça c'est un grand leader parce que na kumisa pe mingi na loba pe mingi po na loba pe mingi. Mais vieux siko yo problème de malade de pe ni ko lembisa ba moni eza âge. So komi mokolo au mona ke âge ko bana ko déranger. Mais surtout même ngai. Na ko ina ba 60 ans. Nazo kende vers là au mona père moko du fait que ngana otika magamba politique parce que na kopema na olingate na ko matina niveau non c'est pas possible. Donc voilà, ils appellent question au tout nayo parce que le bi oyebi papa Tshisekedi très bien parce que oyebi mboka na biso ba rimere za ke bele ba makambo ba bilo ba lobeza ka bele yo ko confirmer so que papa zaki vraiment ko bela par rapport à âge bela ki bon tout le monde qui a malade là azo qui a vu à qui au sala check-up ne balobaki mais malade surprendre kuna so ngana ko belo libosa bande ko bela aki afandi 3 ans na poto abongi azongi siko azongi susu azongi mbalo azongi akozongi la biso asusu ndenge mususu c'est ça qui fait mal hein qui fait mal na 2006 to sala ki ba réunion na vieux Tshisekedi na mouvement to créer ki na bam yende autorité morale to ko komona na document à corriger to yena ngo to beti yango to ke sikoyo to ko ça marche batu bakatana maboko j'étais devant ba balle ba grenade misuranga sotali comme rouge na vieux to sali ba marche 4 fois j'étais toujours devant je contribuais comme tout le monde vraiment to sali makambo na vieux Tshisekedi
le pouvoir bon mais là na bimaki prison ba yimba zongi sanga bandako dès na bine j'ai été reçu par le président élu le président Bokende pas président élu ya zongi so bandako c'est que ce sont des sacrifices président élu tu sais que du coup ce sont des sacrifices mes frères. Si tu n'aimes pas une personne au cause de sacrifice, tu biso toujours nga combien de fois na kimi na ville na lati 3 pièces na zo pas sur lambango. Pour tout ça ba marche en faveur et avier. Hein? Balo bana bato bazolo ba ma ba petit wa botami lelo balo ba pena ngamokia. Est-ce que on a tout une question est-ce que tu sais que ça yamba mutu ndenga yamba kingai? Je suis le seul au ayambi avec honneur. Atie batona et tout donc ozomona ke na bimi pe na pensionnaire na répondre à ma question j'ai été reçu par le chef de l'état. Hein? Il faut le faire hein. Ouais alingi tembateli na YouTube okomona ngo ezawa. Et puis après singa CD kende koloba kendo tiango na télé. Ouais putain même ba image alinga te yo na yebo sala boy mais moi il l'a fait parce que il m'avait dit tu es grand. Et une haute personnalité comme Tshisekedi qu'est-ce qu'il m'a dit j'ai vérifié pour toi. Tu es un monsieur honnête. Tu ne bouffes pas avec le pouvoir. Il va dire. Mais, oh non, bah collabo, mais nga sona ko singa nyongo na pouvoir, même na kuta ina président de la République na singa nyongo nanga. Nyongo égal collabo. Mais ça nyongo. Biso zo ambongo po ba changer la président pesa mbongo nanga. Tout ça, ezambongo na ifuna futa. So na futi mbongo no komi ke yo o komi collabo nanga. Non. Les gens interprètent mal les choses, je vous dis, mais tu sais qu'il n'est pas ce que les gens sont en train de critiquer à un niveau déjà vulgaire. Non, c'est une haute personnalité. Moi, je suis une haute personnalité. Parce qu'il faut vivre dans pour Bangaï. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a 10 dollars, non. Je n'ai pas le pouvoir de la télévision. Ce que c'est faux. Un paysan depuis que tu n'as pas mais quand on a commencé à me payer 50 000 dollars, c'est qu'il y a une dette. Mais là, on comprend que les Congolais, les là, Mototuka, les collabo ni. Moi, je suis chrétien. Je suis le seul qui n'a jamais été corrompu au Congo. Nasi na loba oya mona kapesa ngambongo ya corruption. Abima wa loba ala kisanga papier apesa ngambongo même mon colonie ni date. Je suis le seul et qui fait la politique engebene na ndenge bino bolingi na ndenge bato Équateur balingi na ndenge bana Congo parce que politique ezakaka il faut ça nga bureau depuis 1983 nazana bureau 1983 donc baninga na nyoso bakufa baninga na ngatu mais nga na tikala parce que je suis correct je n'ai jamais roulé quelqu'un na ebi politique o ebi politique o lekanga azate o mana nde bamba sa politique mikolo nga na sina bisaki bango tu makambutu et tout ça. Mais quoi, les lois, journée, jour, tout le monde politique, pour tous en on a matanga, tous en on a passe. On a je me suis au cas macambonanga. Vous comprenez? Tu sais qu'il y a d'accueil, mais tu sais qu'il y a tiki biso. A tiki ba délinquant, ba ofinga ba tote. A tiki ba tolko la biso. Toko défendre ye, toko mi défendre, toko défendre mboka, toko défendre peuple. Peuple ouais amoni. Mo kianja na kene ko lia bolio. Ngata na kuta na chef de l'état, c'est ça pour na kosenga nyongo. Ata na kuta na premier ministre, c'est ça pour na kosenga nyongo. Donc ba ministre tout ba ebanga so ko kuta moka yeko po eza gouvernement. Donc na kuta na même so ko bio pesa nga $1000, za $1000 to ko longa ko na kata nyongo. Parce que ngana zana nyongo je suis le seul wa zana mbonge belé kuna. Oh. Ah. Batu bakamwa babi ba nyongo tilelo. Mais ba nyongo biloko na nga babotola. Babanda ko futa. Basa bango moko batindi ba audit basali makambutu ba pesinga ba papier ba kotisa ngo na ministère de finance na budget. Ko futa comme kaka o 50 000. Et tout ça mais c'est ça le problème non? Yo d'abord l'État doit $50 000 à futa yo. Sans que oza na mais ba otina ba inspecteur ba ba kangi oti. Au moins ngana zolo bango à l'aise parce que nazala ba dossier nyonso. Mais le col a tous en période d'amabe bato pauvreté l'équipe bato yango ba komi so ba mono na $1000. Ah non collabo. Oh Zolia, vous croyez Kabila Zazo badok yo oyeka bo que no liembongo. Tu crois? Mendenge nda akuta ino apesio 1 million, akuta ino donc akabika mbonga mboka. Non, il est le chef de l'État. To bundisa kaye te yemoko te to bundisa kande idéologie na yema kamune azana. Toza ba ennemi te mais tozali ba adversaire politique. Biso to lingi peto comme sika bango bazali. Voilà. Mais quand
Dieu zoé ba politique té oya ko critiquer motoloko la mokia qui a souffert 8 fois prison ferme. J'ai tout perdu. Na bangotu ngana zo fa do bord du fleuve côté à Grand Hôtel. Na au bord du fleuve na sombi résidence na ngai na tango deuxième république quartier des ambassadeurs. Donc ozomona ba ambassadeur ozomona penga. Mais toze belete hein. O to sombi na quartier wa toze belete to koza même dete. Mais ngana za na vu afdere ye kutinga kuna bango de beko lo bobuto linga ndako lokola wana siku ngana golo bate. Ah di atako yo moko di. Ba e bato musuba ngana bimi prison na leke na kotala na moni ndako na nga babandi ko modifier ngo. Ba moko pe AVC betinga mba. Na zui tension 17 cycle matina 300 na yeba ki babiloko wana ti. Ngo hôpital docteur a tomboki koleka kuna te omo na leka suku na te. Parce que là la moni pas na ngai. Le fruit de ma jeunesse. Netina kufa. Mutu etamboli ngamba moko na koi. Vous rendez compte? Alors tala ngande na travail ndenge mais mutu moka ozwa ka moi yembe ya mutu zwa $100,000 moi. Oya opesa ngambo. So ka belinga $100 $20 entre nous oui. On est pas biloka pa pamba oh opesa $1,000 oui. Mais tu ne peux pas me donner l'argent na ko tout nombongo ebele pour na sana ngoni. Mais paye-moi une dette. 2 millions, 3 millions, 5 millions, 7 millions de dollars, oui. Le quoi, ce qu'on a, ça va calculer 18 millions, 17 millions de dollars, oui. Ça, c'est mon argent. Mais $100,000, ce n'est pas mon argent. $100,000, ça va toka barubero, ba ministre de bateau de voir un locataire, pananga, il n'a jamais payé pendant 15 mois. Sikoyo, akimi na mbongo na senga ka oze na koma, sikoyo akumi ministre pe, azo benga tangate. Insolvable. Akumi ministre. Président, est-ce que bateau bazar banyongono wana vraiment na gouvernement côté nyacho bakombo na bango na gouvernement mutazana nyongona ngeza ba individu ezaka ka rubero gouvernement qui me doit madame tu m'as pris à pied levé na ko la so ba papier ba document tu m'as pris à pied levé hein bino atuka mboko yo no mboko yo bino bozaka batu moko ba Congolais ba batu moko il faut kotala bango de loin. Ah voilà. Mais c'est ça non? Regardez. 923 732. Qui a signé? Le ministre des Finances Atanas Matenda. Là, Azaka ministre des Finances. Bon, on m'a payé jusque là que $250,000. Il reste 670. N'a le batté. Bon, en dehors de ça, il y a encore d'autres dossiers ici. Hein? Il y a 7 millions de dollars, il y a ceci. Mais moi, j'ai travaillé. Depuis 1983, Nazao. 83. Peut-être depuis 1983. Ah, yo, Botamaki mais, ngale. Yo, oh, tu n'as pas Botamaki na hôtel, il y a un bureau. Mais, ngale, il y a même bureau, même standing, même personne. Jamais arrêté qu'on escroquait face au chef de l'État. Ça, c'est le plat politique. Hein? N'a pas Ministère des Finances. N'a pas ce papier que nous tous les ministres des Finances, qui ont déjà payé une partie. Mais ce que nous avons dit, c'est que la politique, nous avons sa politique pour nous faire non sa politique, nous avons fait un peu. Nous avons fait le corps a vu ce qu'il y a dans l'opposition ici, il y a que toi qui es un homme sérieux, qui ne bouffe pas. Comme ça, il y a que toi, il faut que nous bilango na bateau bazala kanaye que mokia za mutu moko za honnête mais chose grave les président Tshisekedi da profi toki ke batangi na kombo na yo okoko participer na ibembe na ite. Non, problème na bango za ndingi. Problème na bango za c'est parce que ngana boya ko ta rassemblement. Parce que yo balobi collabo kande boy babenga wana babenga ko bongo okende ko soutenir o azaki badibanga ennemi na bango ouais. Oh ennemi c'est badibanga za ennemi na bango. Azaki busu azaki muta parti na bango te. Mais aza ennemi na bango te badibanga za petit penza tu sais que. Mais viens na yo azaki. Mais ngana bisa que ngana ko utia commentaire entre tu sais que na badibanga. C'est la famille. Je n'entre pas dans l'histoire de famille. Le boy ngai moko. Ngana ko za korabondi ngi. Parce que ngai na boya ki le ba uti Genval biso mututu tindaki bato na Genval. Ngana za nakola kiso nazwa pe visa na kene Genval. Mais après na ko mona que
na okende biloko ate po ekosuka boye tout ça le bazongi balingi rendre biso compte normal te o bango basali bakena rassemblement biso to mito okota rassemblement te ngana longwa dynamique te ngama okara mbibendi na tala bango de loin parce que je n'ai pas apprécié comportement na bango mais c'est tout ce que comme soki na koti soki olingi mwasi mwasi boye il faut que no bete ma kofi bango na yoki bazo funda nga naza kolabo parce que naza na okende ke kolia mbongo pa Kabila dede nalingi rassemblement te po naza moto na bango effectivement tozaki to lookinga na bango lokola nga na kimi bango yango ezopesa bato pasi na motema parce que je suis mais na yebiso réseau wa na boy kokota po na yebaki ndenge ekozala na boy kokota na rassemblement soki moto aboy opese biloko ale aboy soki komi kolabo ndenge ni 3 nazo le kasu na télévision te donc c'est que nazo banga koloba na télévision nde eloko penzo e bomisi nga yango wana nazo lingole kasu na bobozo tiki peuple na répondre bato na beli AVC pendant 6 mois même bureau nazo yate docteur ebisinga na ganga ka shute pour sona bano ganga malade no kozonga sumbalo soki zongo kokufa j'ai des enfants une femme et des enfants donc natika baonka bobo na télévision oui par mois na koleka une fois 2 fois au moins il y a un journaliste tout bazo benganga par hasard ka na leki o comprendre mais si ko wana est-ce que za mabe soki ngala leki na télévision te c'est que na trahi mboka mais l'air bakanga kanga na Monsieur Kabila o kanga pa ke na pizo pour na kitike na mona pe bato opesa ngelo kote na sala ki 42 mois donc ba 3 ans et 6 mois na prison nana opesa ngelo ko ngamoka na oteka na teki ndako pona vivaka na teki diza kombe 7 ndako na teki 7 parcelles pe na Gombe na soki na ke na primature Nathalie a face à primature na zana appartement ko na premier niveau na teka ngona faux prix poka ka bana bali ya libanda soki na leki wana Nathalie ka appartement na yoka ngo passe na motema na teki moninga biso moko zana pizo andako kaka wa côté ya Botour na faux tout wana za pour la vivre na prison mais soki na lona kate na ngo pesa ngambo talaka na Gombo te kandako na ba faux prix mais siko na salani il faut que kaka na télévision auparavant na bande ko leka tous les jours 95 96 97 98 nazo le kaka tout le temps na télévision to beti na fait badi bangi tout ça to bundi mais siko pe na komi na moi maîtrise musuza ibo tout ça là bon mais ça te que na tiki to ko bandela ngandela zo pe mamuke pona santé nangai pona santé o comprendre bongo siko so mutazo pe misanzo to pona santé il faut kaka yo linga tina kwa alikuwa papa wemba na kufa ndio siko si la scène abo ezato sala musa eza scène ngana ko ganga la gangi ti malade ebo yo pozo katek pa ebeti ngana koi siko qu'est-ce que vous gagnez vous avez perdu à quelqu'un d'être père de Tshisekedi wana siko na komi kolabo mais na tuni bato na zwambo ngwanani moto moko te aza na preuve pa na ngai mais kaka koloba ah congolais tokola pe tokolaka yo komona ka mutale ko moyibi yo senga na kangio pungu ata moto moko toke parquet na iba kinini okomi ono président moko alimbisanga ko journaliste moko afinga bakomo tina ba message o na limbisa na fundie pa na bango corporation ya Jean-Marie Kasamba yepe Jean-Marie Kasamba ore a interpeller nabite soki bo solidarité soki ni siko zo senga ba excuse mais quand il m'avait injurié boye ba kite moki est-ce que pisa bango ba petit journaliste pisa côté mba pena liboso nanga ko kananga c'est incroyable quand même hein dit moi j'ai travaillé depuis des années 37 ans de travail yo muto bandika siko uzano la pesa uzabe locataire oko finga locataire est-ce ngana koza locataire nga immeuble za ngai moko tina ukufa otikala kabwe bana bazwa na ndenge balingi oko finga ngai est-ce ngape za moke ravani boko benga ngai aka uzwa mbongo na ya peka na yoko uzwa mbongo para yo ngai futur président de la République du au cassé ambition nga pona mbaba 2000 5000 dollars moi et bongo biloko ngana za ngebe so e crise le kinga makasi na tekinda kumoko comme d'habitude j'ai déjà vendu 7 parcelles mais ce n'est pas une raison qui n'a tika li pauvre mazala banda côté j'en ai toujours
Place on a débordé, excusez-moi. Mais il fallait na former nano bato baye baka bato mususu bazo finga bango qui sont-ils. On a ébi ba finga on a ébi politique té. Mais siko qui est grand? Politique mais maman bongo té ndenge yo. Siko ngana zo ma politique ngana vandi na lingi na ba discussion té na bato. Politique yo mema na ndenge. Yo ke okoko échouer. Siko yo linga ngapela ki ko échouer na. Ngana mo naza bureau naza bureau na ngeza miroir na mona kama kamunyo surtout le bino bo monter ba bureau na bino le na koyeba ko e ko suka bo mais c'est comme ça mon non je suis l'homme le plus intelligent dans makambo politique ngana kota makambo ngulu te to saki eloko moko AFD to komi moko na biso to publier ka pour a komi ministre d'état ministre ya plat allez avimbi mapeka to tiki eso moni ngana ke ko wela no biso tout ça là ki obo tout ça na moni ke ba salige et comme susu okwa congolais soko fait traverser fleuve l'air komika a traverser la ngambo akati bwato wana lokolo kati bwato biso to kopana mengai yemo badi bangali ngape na koma ministre mais na biso bango ngana koma ministre je n'ai pas besoin na fandi je sais ce que je suis en train de faire installer mon parti partout je dois être libre mais wana na sali mabe hein. Il faut que ça va congolais et congolais botika ko finga bato pam. Injure ezali punissable de 12 mois de prison. Dédé c'était un péché motoloko anga mokolo boko no finga ngai non c'était un péché. Mais si on a finga ba mikozela bango en réplique na makambo ba petit na bango ba finga. Et pour ça la mabe. Tenga na ko mwana na ngai soki mwana na ngai a fingi yo fingi ngai na ko regretter te. Na regretté que c'est mon fils qui avait fait ça. Parce que na ko interdit moi na nga ko finga mukolo te. Na interdit ba tulanga parti ko finga président à parti musuti mutu musuti. Biso e para biso parti na biso to finga ba tout. Ngai nde na répondre na réplique kana ba injure si les gens arrivent à m'injurier. Parce que bango na bazana éducation te. Siko bazo condamner nga yo oli ko finga. Siko bango ba condamner kanga que bango nde moto bazo utala mafinga wana. Neti ngana fandika bona ba no finga moto de quel droit. Mais ce qui yo finga mo ki c'était fou. Yo ka benji. Mo ki c'était fou. Mo ki ayo papa mokolo bo tiaka choko. O mona bilo ba finga. Tout à l'heure que j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une belle famille, j'ai tout ce monde ici. J'ai les membres de mon parti qui me regardent. Les autres finga ngandengwana. Et ils lisent. Yo ka sur internet ezaka. Mais Ozaka na droit répondre devant tes présidents. Zaza na droit répondre ngana zambuza. Biso bambuza zaka tic tac. Hein? Oh bunda na plateau. Oui, na ko bunda. Là ngana vandi to ça na émission, to ça l'émission. Mais leader il faut zapper ma caste. Lokola siko Kagame akotaka wana na Museveni bazo piller. So ngana komi président. Nde siko komona ngai moki ya président nde ba beta ba président wana. To kutani no na Nations Unies, yeba ke le bino bolobi na koziloka leo zozonga oka na la masio di banda baf na mabele na bano beto secrétaire général non cet homme il pisse chez moi. Oh. Au moins Nations Unies au peksa bino au moins te bazo boma basi bazo violer basi bazo kota ndenge balingi mais soki nga na za président d'abord na koka kufuta $200 te il faut na futa au-delà ba 300 400 ça c'est mon projet Dédé na ko protéger yo obali congolaise okene na mboka ko sala mobulu ko mona na bisa président voilà voilà za mwana moi si mboka na yo bo sala bo peu ko mona na ko kote e kiso ngai mokia te bino bozo ebanga te ngai so na komi président biloko nyoso bo mona na ba Rwanda ba Uganda ba Angola bozo banga ka bango ngai te moi maréchal Mobutu azaki ko mona ba petit biso ndi ba maréchal Mobutu ba petit maréchal Mobutu na biso vérité madame na zo biso vérité. Ce qui peuple congolais salinga confiance pesinga que mo ki ayo ça même 5 ans paix et la tranquillité que zonga na Congo et puis yo banzela ndé na moni banzela zo to bokaboy mais gouverneur ko zo gifle pa ngai hein ndenge na va na ville naza acclavé moyo ya kotala ngai ndenge zo ko ya kotala ngai te il faut les caraveni moko boy au côté de commerce na suka kuna dit mais finalement c'est quoi moi j'ai grandi là-bas au centre depuis 73 nde moki obino ozomona moki nde moki ewana c'est-à-dire que les naza mokonzi ba matière première mboka boko yibate boko zanga kurate boko zanga maite salaire ya bien boko za parce naza pe kobo yaki les quartier moko zo de la o kureza te ndengbo yaki awa nazo bondela bato kura bozongisa kura biloko ale paranga yo directeur asinda lokozwa fimbo okozwa peut-être véritable fimbo ndenge Poutine asalaka bango hiver
azui ba directeur na PDG kuna akobwaka bango na zamba kuna na hiver ba kufa poni yozo lalisa mais on a eu comme président ce qu'on l'a dit la bataille oh mais on a président bate j'ai le rapport mais ngama atambura kapeti ngai avana koma président mais ngala zana no kinwa na yebi ba kwenyonso na yebi nde ba kinwa bazolo na molili ma ezate na uti na lopango na ngana centre ville kuna na Gombe sikoyo bazo bisanga na centenaire président ma ezate pour la zolo locataire na 15 000 na boulevard de 30 jours sikoyo ma ezate na Gombe abi ça fait 3 jours Gombe quartier mobima na vérifier ba voisin ma ezate mais nga musala na nga yangwana le ma ezate na bengi yo ministre énergie ba miso na ko beto te mais na ngi oloba ngote pour bo za brutal donc au moins ngai naza na pouvoir yo mwana mwasi mwana mobalo aussi classe musala no ezali président musala ezali na ko créer ba entreprise ndenge mobutu akiraki musala no ezali okubala mobali nesengo mobile omane lelo ba jeune ba komika ko banga obala basi balika parce que nini mbongo ezate musala ekozala d'abord pour les congolaises et congolais on ezaka pona no quotidien soki na koti kasi okozwa ba image o tiango na télévision ezoleka tiango siko na télévision moko ou tient na télévision ezoleka biso bino bo quotidien ezalaka bongo bla 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 là okoma kuna longola ngai na moni mbongo na bureau na ozala ba 3-4 millions de dollars yanga pete ya mbongo uti poto pona osomba café na zo tiango wana evandi amwe ke pourquoi ya alia moi ndambo mukebo mengai na tikala zo apo na mutete j'ai géré des millions je suis un homme correct et si je gère le pays bongo ngo belenga na kuzona ko bomba ngona bapaya na ajo ngana ko mpona sana nguni président merci mais tout kala kaka na dossier au balobi osa parmi bateau ou participer na obstacle ya président même ceux qui balo bakate na ngai pena kenete parce que ngala bango déjà tuza moi te que osa apeka mabe so po kete ba boni ke président mo ki ape ayete parce que tu ko ba tout de suite là que azaki vient bango moko sikoyo botu basali ba publication na contre nous pour na bango ezaka problème mi balé na le canal télévision et puis na tiki rassemblement na quantité c'est que na sabota qui vient comme ngona oh bazolo ba corrompu oh zanini nini collabo naza collaboter ba lo bango de na kanda pour nga naza na bangote moi je suis obenga ka Las Pierre au moins Las Pierre o tshedi bangana na kati wana ekende ke zunde ke bominde ke nga naza ndengwa na opposition j'ai une personnalité dans l'opposition. Je suis un monsieur qui combat réellement le pouvoir à place. Ça que nabanga. Même pour la banque ba omona ka bakoko pour na ka mo ke ba kozaka moto na biso yoko ko kima biso te. Ba kanda wana siko bazo finga mais non soki na soki olingi mwasi azonga pa na yo. Zala pe na ba parole la bien. Ngana za mutu pe na bi ko réfléchir. Mais lo bana nga makamba bien et garantie nga. Yo siko ozoba soki ozongi te na ko buko monoko. Siko toi tu crois que moi sera quoi? Pour l'étape azali c'est le grand problème. Il n'y a rien entre moi l'IDPS, il n'y a rien entre moi mais ba militant wanande bazaba moko Félix, il faut former bango bien. Il faut passer ça ordre na kitasa mbati ka finga. Nous sommes les présidents des partis politiques. Siko ngamoko kaka na bundi na monde mobimbo ya bango. Mais soki na te siko batolanga ya poto na ya kitasa bo banda ko finga pe. Je crois que Facebook est comme monde à kofinga. Pour ngape nazala bato belé o bakoko finga. Je crois que se peli sabato te. Yangwana bato bazala ba parti politique, ba pekisa ba militaire bango, batika kofinga biso. Sinon ngape na kofungula van. Na ba bon, sur ordre ya hiérarchie ya parti politique mdeko, alebo ando finga ba un tel mais Facebook est kobeba. Mais wana pe ko za éducation te biso tout comme ba voyou. Or que nous sommes les formateurs des jeunes. Nous devons former les gens au bas qu'on remplace biso lobby, mais non les gens au bas ebi ko finga, au bas eko sala boy. Mais ceux qui mutake matanga tende sani. Hein? Les revêtes c'est que à Koufi bato tout bazo ça ba désolé. Na fa na bureau. Je suis resté dans mon bureau et j'étais très bien. Bien que lazaki na souci. Ndeza eloko moko o to ko banira ngona Congo. Famille a tiseke de pegi si bato te mais bino bato ba individu ka bozo ya kana ba réunion na. Ouais, parce que ça va te dire que vous pouvez me vous ça honneur naé, honneur et à partir naé. Biso ngamo que la bonne de la mutu mote. Je n'ai jamais été à genoux chez quelqu'un. Jamais. N'a pas bonne de la jamais mutu na vie.
Jamais. Président Mokia, tout son nom Moké, Kota la papa Titi Tshisekedi. Azaki, président Azaki, chargé suivi, il y a une élection. Awa koye a Koufi. Makamoko leka boni. Et kolala, to ezaka rekokende. Pe nani a rejoint les devants ou a remplacer papa Tshisekedi pour la de la makamboana. Bon, madame, question n'a pas répondre parce que naza kunate. Ce qui n'a pas répondre c'est que n'a pas cause. Naza na 5 côté naza pe pas été donc na vendre na bureau pendant. Parce que na moyen na répondre question les autres. Les autres questions makazi ponanga parce que hein? Na kendeka na ouverture et puis bandana na eba kindenge kosuka po ba tout ba osenga poste à premier ministre ba. Na la maison qui na sima. Pour nanga il fallait tout le changement mais quoi changement salamité ya on otala kande okende nazo obéir kama oyo baleki bino kama mikozi oyo baleki bino kama kozi na bundisa mutote mais toko bundisa ma na tango ba élection wana za libre ya to c'est l'année ba élection ma ila miso mais na yebisa diza badi banga na bengi omoni awa na barumbu na veni kabale na lekwa na moni moto zo bima na Singapour katsi lopango e katsi barabara bato wako boleka mama papa moke tu ça bali ba bengi premier ministre siko awa omona teka awa moye zate talo na expliquer bo na bengi directeur ani na le premier ministre bina bengo ayewan alengi amoni kura yemoko directeur a ville Kinshasa na tindi bato ba bongisi là esili nazongi nazu ba image o ya avant makamwa nazu ba image o le ba bongisi na bisi premier ministre na kombo na benga gitala na sali bozo sepeli mais ce qu'il faut tout tamboula na ville Kinshasa na centre-ville premier ministre bon tous ana azonga voyage tout tamboula na ina makolo atala ndenge nini ville baby nde misala ngamo keralinga le social de la population webi question nga na komi bo banotanga la classe pe na nyongo bana université comment ça ça dit que bo signer un papier biso to aussi sa classe soki bo sisi bozu misala gouvernement bandolongola bambongo ndambo ya misala bozui pona botanga e classe ya nyongo bozil wala na laseka eloko amukeka apamba mais na biso ka bana classe na Congo mingi babonotanga na nyongo sisi classe no pe na nyongo siko toko servir toko landela bien toko land et puis faut jouer musala okozwa musala bandolongola mbongo na biso ya nyongo yokota na bac central do ba idewa bozela bino bana classe bonkia na kobongisa ba classe na kobongisa ba université oyo tutanga ki et puis beaucoup moins na bino moko na miso ezate nga na zolo ba pona micro na bino rien nga na zolo ba oyo eza na mutu na ngai parce que mbongo eza na mboko nga na za opérateur économique mais na yebi comment na bonozo mbongo moi j'ai commencé avec $500 mais quand je vous dis que je peux côté 40-50 millions de dollars hein je pas foutinga mamolo je mona que c'est que j'ai gagné dans ma vie avec $500 regardez là où je suis arrivé mais ba structure nyonso na kokuta moi place et même moi mokia je connais l'économie d'un pays et je peux redresser tout et ça sera la joie des peuples azolé bien peuple là la molidité mais qu'est-ce qui me manque moi de se jeter pied et la tête pour que yo oboza la bien il faut ça la bien ngape il faut la za bien attends ina longa bato te zela tala loko bobo ko longwa note na bi loko a convention ezali constitution le mandat une fois renouvelable tikaka na kende bato bandi ole e kozala ndengwa avec moi nazo mi kumisa te mais nazo solo makambo ezala parce que je n'ai pas l'argent à chercher je n'ai pas besoin d'avoir des milliards na que le bon bango hier non les milliards je dois les laisser dans la caisse de l'état na sisi musala au remplacer au coût de 80-100 milliards de dollars na caisse ou 40 milliards de dollars yo moko vani be mboko ezala mbongo belebe moki apenda tiki mbongo oyebi président alongwe na banjour wana ya jamais atiki na bambongo na kof abina kozwa ngote na biki ya okoma biloko to atiki na biro na ha bambongo nyoso ya ya azwa katu atiki wana eza mbongo ya mboka président aye wana akuti pe bambongo ezate kakima ki basoda bazo eti bakoti kene aéroport akenda na Guinée voilà
même so azana mabene mais so kanisi ke bambongo atiki salaire ya bien atiki na bambongo na bureau ne atiki bambongo na banque centrale azui chèque moko ta signé ki manambongo. Voilà, ça c'est Mokia de demain. Président Mokia attaque aux ensemble était na bandeko ya limité mais quand même aux appels moko ya moto ya politique et puis moko cadre monene aux président. Est-ce que bato bazola dabiso déjà bako koyeba programme ya matanga ya papa Etienne Tshisekedi? Est-ce que déjà bazo programme? Bon, je ne crois pas. Bako publier ngo bato tu bakolanda. Bako publier ma ko faika lobiti. Mais toi c'est là na ta 2 ou 3 jours. Est-ce que déjà ba réunion ba diko salama côté ya politique? Mais côté à famille d'abord, après bako kita na famille politique na IDPS. Ils sont bien organisés. Hein? Et puis, à Koufi pauvreté, atiki pe moi pata. Ça la montre normal. Gouvernement peut aider parce que Azaki 3 fois premier ministre. Alors, premier ministre il faut aller honnête, non? Qu'est-ce que vous voulez? Azaki premier ministre, Azaki le gouvernement d'abord va coller les parler du peuple, les les Saint-Goniens surtout. Sauf ceux qui sont militaires, attaque au président Mokia au lobby au Kosala pour na Congo au lobby aux amutomalamu yondo kubundela pour na biso mais population net karabandima kaya titi moko parce que la population zoloba ke nde ya titi akufibo na opposition tokozwa mutu aboye wapi mutu loko ya titi nde akeyi bongo mutu ko remplacer Azate. Nous t'avons remplacé à Zate na nyonso. Donc tout ce que le roi bana batika loko la bana bitike population tika loko bana bitike président yozo jija ngondengeni. Dans le premier dame madame vous avez peu moins difficile OK. Mais après population même population utilisée qui surtout utiliser. Parce que l'opposition pour le moment na tika lika ngamo ko opposition. Oh. Ngamo na tika sko leader de opposition, président de opposition parce que ba on se baké na 50. De ce que disant à 5 ans, c'est-à-dire au ticali au comme membre du gouvernement aux sous-opposants. Ils ont l'article 4 de la loi portant le statut de l'opposition. Alors, ngamo na ticali na kosa l'effort na koma na niveau wana te mena koma kaka. Population ko edenga na bato atiti na bato to ko komisa ka niveau wana. Po bango so ebinga ngana na koboy. To evre na bango baso mona ngana zo bang. Hein? Tout n'a pas de militaire vrai à Tshisekedi, à vieux Tshisekedi. Bako ebiso ki moki apela da koboy. Na komema bango to kozana to la différence ici ba no va na ndako mengana ba no mapeli banda toke. Attaque sur attaque. Donc mosala nga yango wana. Président Koyeb Sabiso elo nini markayo et pas papa Etienne Tshisekedi côté politique. Non, détermination na onction ya popularité azakina. Il avait cette onction quoi battre avec l'église. Est-ce qu'on peut avouer qu'il était sincère? Non, je ne connais pas. Na vandi na national militaire na bisema na zo mona na ba acte vir monte et réussir. Loko bo réussir, marche et réussir. To kene kana rythme ma vie. Mo fona batwazo choliwane. Te moto moka choliwane te. Di madame, batula galiwa moto te. Yeba ngo ke biso tuto kokufa. Et puis yoko ko imaginer moto te ke moto wana zo chola liwa moto non. Toyoki na chaîne na biso moko boye to kolotanga kombote ba démentir ke Etienne Tshisekedi a profité. Te kolanda bango te. Bongo IDPS azana mwana ne azana na famille ne bango pe ba kosa te yoko landa wana te. Ba adversaire politique bazalaka na bilobela. Yo ka onka ha bazolo bakengana moki ale. Yo pino za sir kengana ke olembo. Yo kaka omonia moki ale. Bol kengana lete. Oh chichi bazo ndenge yo zolo bwana. Yo komona oka ezana ngo ba rumeur politique, ce sont des rumeurs. La vérité c'est que l'homme est parti, il nous a quittés. Tout le kaka bobseki na ele kamalamu. Donc kolanda batu wana te, kolanda batu te ba rumeur. Kolanda penga te mutu na reponda ka bango. Yo fanda nonia. Ngala za koboy na otak oche tuche. Hein? Ezandingo wana. Donc kolanda bango te. Via sali musane tana ekoki. Biso to kosala place ya sukaki, place ya kokaki te akomi président biso to koma ba président. Ezandingo wana. Donc oyebi po na sukisa. Moïse alongoli bana na Israël ayena bango ti asuki na ngomba moko leba oso na nzambe na tate da sinyaso. Les bana Israël ba misali ba bike konzamba siliki. Abine descend. Les affaires d'Israël ont péché. Moïse a dit pardonnez-les. Si tu ne pardonnes pas, effacez mon nom dans les livres, dans votre grand livre.
dialogue Nzambaza moto TikTok à répondre payer directement. J'effacerai le nom dans mon livre que de celui qui a péché contre moi. Quant à toi, tu n'as pas péché contre moi, descends. Mais tu ne vas pas voir la terre promise. Azui Petu Azaki Amoke wana soki Josué. Yenda Katsaki Jourdain, Nabana Israël, mais Moïse a Koufi, va adhérer. Vous comprenez? Donc, l'air moto a sali succès dans la politique à Soukia. Biso Tozanaye, il faut tout le cas matati to que de tous la présidence pour te réserver la situation de son émission. Est-ce que tu as bien aimé la majorité? Tu as des adversaires politiques. Au Canada, tu as bien aimé. Tu as des adversaires politiques. Il faut que nous ayons un poto de diaspora. Ba combattant, il faut ba yakawa ba yeba zongi sapo. So kingai mo kera ko mo kozi. Mais yo za diaspora no na poto. Mais na mboka no il faut yakape. Na ko za besoin 10 15 20 50 ça diboya na. Et là ko to ko sala ngundi bo pesi ba makanisi biro bo sali za bo ke ko na bo vandi 2 minutes pe bo zonga. Avec moi. Oh, na ko kanga o diaspora bina o kanga congolais na kanga ko na ko tira ngamo na sali ba prison na ebi valeur la prison hein. O kufi bo nyao ale o miso ale o munoko. Na prison ka ozo muno. Poto ngalo makambo tout c'est scandaleux. Mais ngapo na kangisa moto ezaka pe difficile hein. Na kangisa ka batute. Bato ni basikuka nga kangisa ndena o kangisa pe Rubero amarge akomi ministre. Mais namona ke ngandenge na souffrir na prison. Na linga ati ko faire souffrir bato ndenge wana na prison. Po na yebi prison. Koli apa mobi ke 200 francs pambo ezambongo kwa $2000. Yangwana, il faut protéger Congolais, qu'on fout bien, qu'on peut se moussala bien. Na linga prison te me marete pour na bino ba Congolais. Mais là au moins on va prison na outia. Jamais mokoro mokote. Na zaka pressé na bima na ko linga prison pour la te ka su bandako. Hein? Nanu ateki bandako lokola nga po vivre na prison. 7 fois 10 ans na koti prison 8 fois, mais na teki bandako 7. Na biso bandako na musu ya Gombe. Na teki yango na ville prix. Na Gombe a? Nga na somba pepe Gombe winda ko na Gombe. Mais na teki soki Gombe na pour mieux vivre. Yoka c'est na âge na nga mwana ya pauvre na uti bumba na 1969. Na ye pauvre. Na ye na kilote. Mais na biso ki na somba bandako na Gombe. Oko féliciter ngate. Ngatika ko ibati batika ko kanga te lokote. Pouvoir nde loko abaki na kota na del Laurent Désiré Kabila bia nomenga loko na boyaki nomination ali ba benga inga na quartier wana bakomi ko tiango na ba tia arrêter des expropriations pour cause d'utilité publique hein? Arrêter yango pour cause d'utilité publique ministère de la justice ba botolinga banda kunyonso pour cause d'utilité publique pour rien ka boya pe bandi ko monter ba mitif yango Mouta signé que Jana, ministre de la justice, Jano Moïse Congo. Il m'a signé à bout arrêtez là, on t'a nda comme Congo, nda comme Sako, nda comme Susupeango. Bayako bingana ka bo bimawa. Yo lingo sa na Laurent Désiré Kabila, ma bengani ngana. Ndeba kuma lukasiko ba mitifi mususu ya ndenge na bango. Mais si babuto nga banda ko ndenge normal, mais moi na pauvre, na comité na niveau na ko vana quartier des ambassadeurs. Il faut me respecter quand même hein. Il faut me respecter. C'est pas pour rien que ceux qui le l'ont na zui poste bo voter ngai. Mais il faut se pela na butua na bola la te boyemba banzembo. Pour le lendemain déjà makamba malamu ebandi. Mbongo lokota la banque centrale banyongonyo so batoza banyongonyo surtout ya l'état bakofuta. Et puis bato à l'état boko zala bien. Nzela na mona ndenge nzela na mona côté na vandi na côté avenue du commerce. Ceux qui n'ont il faut là que retourner côté à gare, na joie boulevard, même pour là que na poste. Pour là que na poste, il faut na longa venir commerce na keti na gare centrale, na tourner na zone de boulevard ti na ke na poste. Vous vous rendez alors tous na gouverneur de la ville, tous na ba mi konzi bazo tala mais bazo kipete. So ani wala ni moka. Oui, na senga badi banga mbongo apesa ngai na to tiango to bongisa banzela. Mais mo badi banga ko bongisa nga avalongwa. Il faut bongisa banzela wana ngai na ko chauffer. Ala muninga na ngati. Na ko chauffer premier ministre, il faut bongisa banzela. Otika quand ba prêtre. Espérons. Espérons oui, qu'on tout était madame, qu'on tout était. Non, to douter to espérons. Ezambongo na ngati ezambongo à l'état. Ezate ka pesa ngango mais asala musala to monde. Voilà. Merci président, to comme nous déjà na suka to comme kochité na émission liloba pour na famille politique, famille
biologique ya papa Etienne Tshisekedi et puis la population bao bazolando le basuka. Famille politique tous en opposition. Bon opposant sur photos à rappeler moto moko nde tozala. Toti kamite mababe, toti kalikunya na baninga mususu. Lokola ngala ke ko futa mbongo na Cour suprême. OK mokolo mpe osambisa lekiranga diongo. Nakoma kuna bato bazaki na kati. Bato ya rassemblement ba biso ba mitabo finga moki akota wate aza collaborer tout ça ba ko finga nga pamba ba yimilenga la face du monde pour rien. Alors que na kendeki pe pour la diongo te. Basali désordre biloko wana ifutu tikam po ndenge osalinga ngape na ko se préparer na ba médias musu na sambusu na tepe mutu azupe ba image oko sepela te na za na monsi na za pe na bana pona biso ba politicien il faut to kana nous voulons un changement mais on ne doit pas aller faire le changement en ordre dispersé. Nous voulons un changement. On ne peut pas vouloir une chose ce contraire. Il faut tous à la ini pour trouver motoni nous à koko bimsa mutu pour to ko récupérer situation to sauver mboka na makamutu ngana Yoruba. Bon pour la famille biologique ya Tshisekedi na ebisi paix à son âme. Mais maman Marthe na bana na nyonso ba se réunir d'abord. Papa sa mot d'ordre na partie avier batika ko finga ka batu pombe. Via za mutu monene akoko ko pesa éducation na bana pour la ko finga ka batu te. C'est pas parce que tu es membre de l'IDPS au-dessus de la loi. C'est pas possible. Donc le ko amunene lekiwana donc baza la soudé ba redresser via tiki ba structure nyonso atiki parti munene atiki ba militante ebele. Donc ba redresser ba pona moto o ni na koza candidat président de la République koza la honneur pour na biso nyonso tout bana Congo. Alors pour le peuple congolais pour garder espoir. Moki azali. Tokobunda ti toko gagner. Bo ba yaka ko yiba mbiloko na mboka na biso ba yaka ko boma biso ko kanga biso ko sa pako jumu subo tokotiela bango barrage ba ko ka kote su na mboka ote. Congo yokoma mboka moko mo petit paradis na suki wa. Merci na batutu obolande biso wana nazaki na esengo ya kotambula pona kwa kozwela bino mwana mboka na kombo ya Gabriel Mokia bino moboyoki ndenge alobi ndenge apeseli ba propos oyebime pa na ye eza ko engager kaka ye biso tokomi na so déjà na suka masole singa ki tobeta yango wana tokomi na suka ya émission na biso mais avant tokabwana botikanga na remercier Likunde Bonyo Mampoka Babina Washington et puis na sanité honorable Gilda garçon illimité DG et puis à toi Zingzong Dr Zingzong et puis Ridi Wambe boza ebele Youssouf Makono moninga ya As Ibrahim au Bolandi émission merci pe na ba internaute tout ba bo pesaka confiance et pas ya Pamish Ayake votre humble servante ba remarque ba encouragement na bino ezaka toujours le bienvenu pour to martimiser Moussala Nabiso. Merci. Quant à moi Pamish, je vous dis déjà bye, on se retrouve au prochain numéro.